sango tondi ngai motema donc la kololo ko ba ke bozali ebele ndenge to kana ngai na bino poto beta masolo yambo kana biso République démocratique du Congo na yebi ke bino nyos bolingara Mag FM bino nyos bo répondre vraiment présent na rendez-vous ya ngai na bino kasi avana banda Mag na biso ya mokola lelo na pesi bino mbote bisekana so bozwami pe kime nzambe eza na mabota na bino. Na fongoli magazine ya lelo na oetali campagne électorale Monsieur John Polesha Makenga Oazali candidat numéro 573 na circonscription ya Funa a kendaki kopesa ba don na institut du Veme kuna na Selimba ou po esala bien na ba nyoso ya kelasi oyo basai kovanda mabele na institut du Veme kasi lelo bazu baba ya kitoko boka bango moko ndenge esalaki bango plaisir tolanda. Na bolingo azalaka na ngopo na population na ya Funa, Papa John Polesha Makenga, candidat député national na Funa numéro 573, après avoir commis na condition oyo bana biso bazotanga nango na institut du Veme kuna na commune ya Selembao. Lekaki azongelaki bango lisusu po na kopesa bango ba don ya baba po bana na biso bakoka kotanga na ba condition moko ya kitoko ndenge balobaka la jeunesse c'est l'avenir de demain. Événement lekaki kitoko na présence ya ba autorité ya institut du Veme na présence ya comité de parents ba autorité ya quartier surtout ba notable pe bazalaki wana to monaki lisusu présence ya ba anciens élèves ya école bazalaki wana événement lekaki avec impact na idéologie kutu bango moko pe ba bénéficiaire ya baba wana ezali bana oyo bazotanga wana sikoyo po na remerciement ya papa na bango John Polesha Makenga candidat numéro 573 oyo apesi bango baba ya kitoko bana babongiselaki poème ya kitoko po na kopesa ye merci na geste na ye boyoka. C'est pourquoi nous sommes complets pour vous recevoir aujourd'hui comme un fils de notre famille et vous remercier du bon don combien bénéfique de 30 points que vous nous avez offerts afin que nos enfants d'aujourd'hui et ceux de demain puissent continuer à étudier dans de bonnes conditions. Tomonaki ye moko préfet institut du Veme azangaki malobate président ba anciens élèves yepe azangaki malobate kasi Papa John Polesha Makenga ye moko pe azalaki na esengo yango wana esalaki ke abimisa esengo na ye aloba mo liloba moko na micro ya Mag FM. Les acquis remise officielle ya baba, c'est pourquoi tu as trouvé présence ya enseignants ya parents pe na ba élèves nyonso bazali wana. Nazali candidat député national na circonscription ya Funa. En même temps na épée ko s'annoncer et pas baboti ya bana école wana po batianga maboko na mayo mazali koleka ya élection. Ezalaka nde boye ndenge bino moko bomoni yango Papa John Polesha Makenga candidat numéro 573 a na district ya Funa kaka na ndenge ya mesala koza motema malamu na ye bilembo nango ezotika na ba place nyonso azoleka yango wana bana ya Selembao pe bana ya Funa mobimba bazobenga ye bilembo po azotika bilembo bisika nyonso azali koleka yango wana bana ya Funa bango nyonso balobi eke candidat na bango ezaka kaka Papa John Polesha Makenga numéro 573 ye azali candidat de l'espoir numéro 573 bana ya Funa balobi ba ko voter yango massivement. Monsieur Ladimbei Oazali coordonnateur ya Congo Bopeto Service alobeli tina ya kolona nzete journée internationale ya plantes o elekaki mokolo ya lobi le 5 décembre alobi ete nzete ezali importante lona nzete pour na lutter contre le réchauffement climatique. Tolanda. Le 5 décembre ezalaka journée internationale de la volontariat et journée nationale de la plante. Bon, yango to s'implique qui na ma affaire oyo ya lutte contre le réchauffement climatique. L'obituary na séance to lona ki banzete na quelques avenirs et tu as lancé sensibilisation sur la population congolaise pour la journée le 4 janvier. Au toujours préparé carnaval national. Autre temps on a banzete, autre temps on a ba fruits. Thème nango ezali liambuma pe lona nzete. Alors, le 16 décembre, nous avons la conférence de presse. Congo Bopeto Service, en collaboration avec ONG, nous avons la CBF, nous avons la vision pour l'avenir, nous avons l'espoir de demain, nous avons la 10 ONG, nous avons la sensibilisation à Oyo, nous avons la conférence de presse le 16 Oyo. Parce que actuellement,
Et l'okoza à la une, c'est la plante. Parce que la plante, c'est la vie. Son Asimbieboye, c'est notre grande sœur. Azaïa Nabiso Yambo. Première créature que Dieu a créée sur la terre, c'est la plante. Aza être vivant. Auto bébé si vie na valeur na na kat. Il y a entourage Nabiso, na environnement Nabiso. Banzete zali sous-souté. Place où banzete zali qui est comme ba chambre salon et comme ba studio. Il y a monté qu'on lancer population. Pour sensibiliser dans les cambo, il y a implication, il y a plantons un arbre. Si tout le coup la présidence de la République est là, ça qui message, il y a 1 milliard d'arbres. Tout ce qui est présidence de la République et accompagner Bissoba association, tout tambourné et longo, la sensibilisation avec Dieu, nous ferons des exploits. Érosion na commune ya Kimbonte qui précisément na avenue Ngalié ma population aleli makasi pe azali ko banga na bamvula oyo érosion ngo e koma lisusu makasi banda kuna bango ikende. Likambu ya érosion na ville province ya Kinshasa ekoma lokola mbongo ya likelemba kokamwa. Lelo soki oyo alie, lobi oyo kuna pe alie, po soki otamboli oko remarquer que ba commune ebele ekoma menacé na ba érosion. Neti awa na quartier Sakombi na commune ya Kimbantie ke érosion moko ebotami en tout cas bondimelanga ezali kotungisa population na ndenge ya defoite banda ku ebele déjà ekei kasi esilika kate ezoko base kokoba. Awa soki kaka mvula ebandi population ya koto yo balala kapongi ya nguma, c'est-à-dire lisu moko ya kokanga moko ya kofungola po bayebite ekozala tour ya nani. Por ya nzela bakonzi ya OVD basalela biso prince ezanga kanivo pona kolekisa transport na bango ya Sinel. Donc bazwaka ki marché ke po basala nzela route mokali na sous station kuna. Mais ba ingénieur à OVD ba liembongo na bango ba saili biso kaka ba boaki kaka mabanga lelo yotela conséquence to comme komona lelo abwe ezali mvula soke beti ma ezoluka nzela ya koleka ba canaliser maite ba to OVD tala lelo mapango na biso zala ki bien tala lelo to perdre mapango to zuna pasi. Awa tozali kaka ko interpeller bakonzi ba trouver solution na lombango soki te quartier oyo kolimwa boye tanenge sali kitorotin na commune ya Kinshasa précisément na direction Wangata nzela wana depuis ba travaux ekatana ezali kobeba se kobeba et population azali kolela pe aleli na micro ya Mag FM. Na commune ya Kinshasa précisément na direction ya Wangata awa match eza mabe makasi tangu tozo komona président de la République Fachi Beton ye moko azo s'impliquer à 100% pour na wetali ba infrastructure awa na ville province ya Kinshasa mais kasi koto yo na avenue Wangata match eza mabe population ezali kolela po depuis babanda kosala nzela oyo ezwi batanzela yango esila raté bashina bazakaka bake kote kuna basimbi ndambu bazongi kote oyo basimbi ndambu batiki bakei babeti mikolo ebele ba lisusu bameki kosimba population zo comprendre te bashina balingi basala nini po nzela yango esila kana yango te tala awa nzela yango ekatalaki nango lisusu 3 mois yango oyo bashina bayaka na bango te basala ka eloko te nzela yango bandi kozonga nango lisusu mabe na eta nango ezalaki ya liboso neti oyo mbula oyo emekai kobeta awa mokolo ya lendi mbula ya 1h dita kasi nzela awe tondaki mabeso oche mwana ya bebe akei na ye abungi pe akufi yango population ya kote basali kolela bazo comprendre te nini bango basali po nzela na bango oyo ya Wangata évoluer te ezala toujours na état ya mabe il paraît au contrat ici là o bashino baliaki mbongo o bashino baleki boye babisi bango tozoya toke kota mama ya mutozo tonga kuna bashino bazongi boye balobi nzela na bino bo pesa yango na maboko ya Nzambe po biso toyebi su te tokosala ndenge nini boyoka population bango moko ndenge baleli situation tout à fait est normal mais conséquence est par rapport à activité na ndenge tozotekela est moins un peu bientôt par rapport à quoi nzela basalaki ezaki tout à fait tout le monde que musale zo salema bien c'est encourageant mais qu'est-ce qui est comme le défaut mbula liboso et beti mais auto zo vivre na habité so beti journée mobimba ou bien 2 jours to kozala ndenge nini ezambula moke ebetaki ya lobby ya c'était lundi ebetaki nde omoni mai etelemi bongo
mais moyen ya eko tata na niveau et qui est se dérouter exacté et le on est et bomi d'abord activité et aussi d'abord insécurité bama etonde liso abande tonda bamtoki pa zati tozaka likolo mai moyen to teke zati bakili bazo nekalika kana point que pour baba ba oto na liba bango ba sala ba simi koto ba tiki or fallait ki ba sa nanu ba sisi no kota liboso apu ba ki ba sisi de bango bazo sala ba simi a ba tiki ba simi koto ba do ba simba ba sisi no eloko kwa liboso bo silisi apu bo ke kuna bo silisi apu bo ke kuna bo silisi mama ba sala ba simbi a ba ke kuna ba simbi ba ke kuna siko musolo ngesi na mutu tande to zona njela ba kongolo kasi ba chinois ne ba sala Mvula kutuna no ebeti te awa bota la position moto zoro le kanakati ya mai population za roteka kotoyo balobi po bateka ifo mutu aye kuna na ngambu abwakeli bango mbongo awa toujours na système akidiaba barame mbongo après bango pe babwakeli marchandise kotoyo match za mabe makasi yango to senga la gouvernement il paraît contrat et si la société oyo banda ko sala a bakenda na bango soki contrat et si la awa nzele tikali boye kasi nzele zozonga lango lisusu ndenge ezalaka na ete ya mabe bo benga société wana soit bo pesa bango mbongo bo renouveler contrat soit bo luka société mususu ya sika bo sala contrat ya sika ba poursuivre ba travaux awa yango tozobeta sete soki nzela yango ezongi lisusu na ete nango ya kala ndenge ezalaka tango bo robimisa su mbongo ba reprendre ba travaux nyonso à zéro mbongo wana tokoki po sala ngo makamu mususu awa na ville province ya Kinshasa biso tosengi kaka bo mekepe koyoka biso bozongela ba travaux koto po awa match za mabe population ya Ngiringiri basepeli makasi na président Fachi Betomu kwa Ntombolo na banzela azali kotongela bango kuna na commune na bango ya Ngiringiri toanda ba détail na commentaire. Population ya Ngiringiri bazali ya kosepela makasi na ndenge président de la République Fachi Betomu kwa Ntombolo akoti vraiment makambu na bango azali kotongela bango banzela ya kitoko po nyonso wana bazala na accès facile ya kobima pe ya kokota na banda kuna bango bazotongela bango banzela ebele neti tozwa nzela ya veni neti tozwa avenue otobengi avenue Ngiringiri e sukaka nango na asosa kasi bazali komatisa yango ti robima na 24 po batuta na bien na commune ya Bandal toye kotoyo kaka ndenge batongela bango direction ya Gambela direction ya Shaba pe direction ya Sosa bazali lisusu kotongela bango direction ya Birmanie pe direction ya Sayo nyonso wana po na esala kitoko population ya Ngiringiri azali kosepela mais kasi population ya Ngiringiri azangi pe kaka ba besoin te ba besoin ezali ko continuer kaka pe bazali toujours kosenga epa ya ba autorité basa lisusu makambo malamu lisusu po bango ba continuer kosepela toyoka nazo féliciter bande ko na biso basale asosa banda avenue Ngiringiri okenati na manifeste nazo féliciter bango basali musala wana selon chef de l'état musala wana to beti maboko asosa esili nazo féliciter nzela oyo nano esilité mais na féliciter bango po na biba nzela bazo sala Birmanie po ebani na mabwana toza bato mususu mais toza penda na gouvernement te mais tolandela misala mais ba biso te ebani na mabwana mais lelo bakatisi na ngamwa kasavubu awa félicitations toza sima na bango musala esili musala na bango ezoke nano na bashema kadama te mais to féliciter bango bazoke na musala bien. Misala ezali kosalema kitoko awa na commune ya Ngiringiri kote ya banzela balobi président Fachi Beton vanda na ngwende na yo rumela pe bapesi longonya na ba société nyonso oyo bazali kotongela bango banzela kasi balobi to komi pe déjà na mvula esengi ke misala yango ekende mwa lombango po esunga bango babimaka malamu pe bazongaka malamu parce que ndenge to komi na ba période ya mvula awa soki misala yango ezali kokende mbangu te ekopénaliser pe bango kutu na mwa circulation na bango ndenge bawanda kotambola nango bakoma kotambola na mwa pasi parce que koto yo babwaki bakayas koto kuna banje telemi kote kuna batimulaki libulu koto mai pe telemi tant voulait robeta et ko déranger bango yango wana balobi longonya na batu nyonso bazali kosala misala awa longonya na ba autorité kasi misala e kende mwa lombango po bango ba sepela lisusu kitoko na banzela na bango bazali kotongela bango Fachi Beton longonya population ya Ngiringiri ba pesio.
totikali kaka na oyo etali kotonga banzela tokei sikoyo na commune ya Njili. Population ya Njili basepeli makasi na ndenge bazali kotongela bango nzela na bango ya route ya Sainte-Thérèse ezali kokende avec impact na idéologie construction nango. Population ya Njili basepeli makasi. Toanda ba détail na commentaire. Tala bien. Awa tozali na commune ya Njili précisément na quartier Sainte-Thérèse esika oyo wapi population emesana kovanda pe ko vivre na salité buchafu bosoto ya ndenge na ndenge tongo midi pokwa babelelaka na ba chaîne ya ndenge na ndenge kasi tala lelo oyo gouvernement provincial ezwaki mokano ya kosala nzela oyo de sorte que population oyo bazalaka awa bakende kosala makambo na bango na ndenge esengeli surtout na oyo etali transport. Misala ezobeta madada tongo midi pokwa misala ezo continuer kosala ma ozali kolakisa que président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana posa la population na ye ba vivra toujours na kimia surtout na oyo était déplacement pambate déplacement de sala ke mutu a vivre soki mutu ali ko se déplacer na pasi a kokokate kosala makambo nyonso oyo asingeli kosala na vie na ye yango population tengo monaki micro ya Mag FM bazana ki maloba TP babelelaki. Merci na chef de l'État n'enga zui idée ya kobomisa nzela oyo kwa nzela to souffrir trop ngana chauffeur mécanicien to nyoka mi fort na nzela oyo nzela za parmi nzela oyo chef de l'État ayaka ko s'enrôler ayaka awa na école bonso malika na nzela oyo atika ngo nzela na difficulté to sepe n'enga zui idée ya kosala nzela oyo aider fort eza route oyo facilitaka Njili na Kimbantseke amoni bena contrat oyo beneza tina supalon ndaboye na remeseka fatigue beton kolongwa banda sentere Kimbantseke que 3000 francs. Alors nous allons bébé maras. Dans l'engue de domoni misale bansi tracteur et en tout cas de ce pays maras. Awa tokobenda matoi mingi na population bino bozaka soki mosala kosala maboye bokoya koyiba mabanga peta mosala kosila bino bokoma kobwaka ba saite na ba caniveau oyo ko boucher ba caniveau et puis mai tango kotonda awa bokobela isusu président de la République taila biso likambo oyo kasi soki mosala awa esili bobatela nzela oyo de sorte que bino nde bokoka ko bénéficier yango na ndenge isengeli. Courant na Kinshasa ba Congolais ba leli pe ba beleli surtout ba kinwa balobi courant na Kinshasa ezarali susu te kasi ba kondia snel bazali kotala pe bazali koloba eloko te to na ba détail na commentaire oyo. Na ville province ya Kinshasa ba kinwa bakoma konyo kwa mama kasi na oyo etali courant ba Jean ya SNEL basalaka lisusu musala kitoko te po soki otamboli na ville province ya Kinshasa na ba commune ebele oko constate que mulili ekoma mingi po courant ezalaka lisusu te na ba kote misusu courant ekoma nango ya mari de nuit e ya kakaka ba 1h 2h 4h ekieit boko sutuka na tongo boye courant ezate soki ozalaki na chance ya ko sutuka na ba 1h to 2h ndoko mona yango population bayebite basala nini po ebele bafutaka ba facture na bango kasi SNEL na ngambu na bango apesaka bango courant te azali kosala musala kitoko te kote misusu ba câble ya courant ezalaka lisusu kitoko te ekoma kozika zika alors que courant na bandaku ekomaka lisusu te na bandaku ba para électroménagère ekoma nango ba statut bikeko po esalaka lisusu misala o esengeli esala te po courant ezalaka te na yango population bazali komituna kafumba na barrage ya Inga o ezali awa na République démocratique du Congo musala nango ezali nini po bango moko ba congolais bazali ko se retrouver na courant te ba Jean SNEL bo trouver solution po mboka ezali kokufa boye kitoko te. Ndunda esalaka biso bien tant tozali kolia yango surtout soki batie yango mosuni kasi basalaka yango ndenge nini to balonaka yango ndenge nini na Njili brasserie ba papa pe ba mama balakisi biso ba technique ya kolona ndunda pe importance ya kolona ndunda tolanda.
bakinois balela kolia légumes ndunda pondu matembele pointe noire epina yango wana Mag FM ekitaki epai ya baloni légumes pona koluka koyeba ndenge nini basalaka musala oyo po légumes ekomelela biso tina bawenze na biso ya ville province ya Kinshasa. Kataka matiti mingi soki to balo to tie matiti après to vandisa kango matiti wana fait sala 2 semaines to baloli yana bomoni bandundo yo ba produit wana ozomona ba semence difficulté to zanango ba soutien ezalité to sala na forcément ya biso moko neti boina na 4 personnes na zo songo oyo ba edaka ngai to zana mama izo senga l'état faut à soutenir biso nande na pikoli bo na ke mai na sokoli sima na keteka ndezi wona so mi sote na 30,000 na ko bénéficier pe moi likolo na soke bimisi moi 10,000 likolo nango. Boyoki bino moko ndenge ba expliquer pe ba difficulté nini bakutanaka na yango. En tout cas ba autorité il faut vraiment kotia misu na ngambu ya agriculture po mbongo evandi awa na commerce oyo na ndenge ya kosakana te eko permettre pe kesi ya leta mbongo ekota bakinois basepela banzela ebonga na biloko misusu oyo ezali mabe ebonga. Boye bele, boye, ezali kitoko te manka ganya makasi na kesi ya Congo. Na cadre kaka ya kalai ngangu, kalai technique, bandeko mibali oyo, bango ba mipesi na bango na kukanga ba ibu, bakangi yango, bateki yango, kasi yo mwana mobali yo, omipesi kaka na kindoko botola, basaki ya ba mama, peko kata baninga na yo, ba maboko to ba mitu, kasi bango, bazo sana bango musala na ndenge ya bien, bakangi ibu, pe bateki, tolanda. Ba jeune ebele na Kinshasa ba mipesi na bango na kuluna to na moyibi kasi bandeko oyo mibale bozali komona awa bango batimbela idéologie bakima na bango na kopi ya kokanga baibu kobokola pe koteka bango neti awa bazali na baibu misatu ya bana oyo bauti kokanga bango kote ya fleuve tangu bino bozo komona ke baibu baza bandoki bango bavandi na bango wana bakangi po eza pe na batu oyo balukaka baibu pe balingaka bango bango batekelaka bango boka bango moronde balelisaki mbela na micro ya Mag FM tozui bango kuna masina na ndako tobokola bango wana posa nango aye azui numéro na biso abengi biso tozui wana posa 10 5 15 montano yo alingi toke tozui tolakisi to bayebi fasi ba toyebi ba place babwaka ba maki na bango kuna masina twenge kuna na twenge na siforko abanzeta mbila nezala twenge kuna na bilangana kuna nde na kati kuna toyebi ba place ba robwaka kasi bana na batana bango babwaka ba maki na bango omona ke o série neti awa 9 mois ba place babwaka ba maki 8 mois bwaki 9 mois ba pasol ba maki na bango oyebi ke date yo na ka ba date septembre na kina zui ane kandeke ane bachaku bazalaka bampe bazaka babokola bango ata mndele pese bamoni ausoma baliaka ye bien tolia eko nalia ye bien ale kuna soso na gu ndeko koluka mbongo ezala bandenge ebele boyoki bandeko oyo yango wana ezali kolakisaki na Kinshasa na République démocratique du Congo bakope ezala ngo ebele kasi yo telemi kaka na kokata baninga machette to na koyiba baninga oke koyi kosala kope oyo oza à l'aise taneti bango awa nana ko déranger bango na kopa ibu tango bino nos bokima bango bobenga bango bandoki mais kasi bango bakokanga bango pe bakoteka bango toyoki. Miko ya Mag FM kitaki kuna na kinkole pona kosala biso constant na o etali misala ya ba pêcheur tant toliaka liboke tant toliaka mbisi ya mai esala biso elengi kasi bakanga kango ndenge nini basala biso constant epa ya ba pêcheur pe bateki mbisi wana ya mai tolanda ba détail na commentaire oyo.
Caméra ya Mag FM ekitaki na kinkole pêcheur pona kotala lolenge nini commerce ya mbisi ya mai esalemaka. Tangu tokomaki sur place tozalaki étonné komona ndenge nini activité oyo esalemaka kitoko makasi. Tumonaki basorti ya bambisi ebele mipongo bamboto pe bambisi misusu mike mike. Minomoko boyebi ba médecin ba autorisaka na batu baliaka mingi bio biloko eza ya fresh ndeti bambisi ya mai. Kasi bateki oyo basalaka commerce oyo bakutanaka na ba difficulté ya ndenge na ndenge. Mbisi ndenge eza boye bango bazouta kosomba ngo na fleuve. Bakosomba ngo boye na mbo mukebso to somba ngo talo parce que nzela bazouta eza passe na moyen de transport babaline bafutaka cher aller-retour. Au monde na mutu ba $50 c'est que ce bango pe ba ye faut bateka biloko cher parce que transport zo coûter bango cher. Yako kamwa ezalaki que tokutaki créativité moko epai ya ba jeune garçon oyo awa soki osombi mbisi yo mutu oyebaka kosala mbisi ya mai te bango bakosunga yo bakosalela yo kitoko kotoyo service oyo babekaka ngo mbeli poisson. Tosala mbisi to nettoyer mbisi monde bato ba bouta musika so mutu ayesomba mbisi awa le msutia kenda na ba embouteillage erobeba. Biso ce que tu as table là, tu as rebellé donc ça na biso za to katelio to longo blo akati pour mbi to protéger mbi pour que bien so pe glace za ou tie glace pour mbi c'est comme bien biso moro to bien donc tu me pesa comme ce qu'on meli poisson ouais meli poisson. Ya pasi ezali que pona kolongola bambisi esika ba pêcheur bazali pe komemango awa ezalaka distance pe ba difficulté ezalaka ebele na ngambu ya ba pêcheur bazali kolela po gouvernement ezali ko soutenir bango te. Musala pêche eza malamu mais par rapport à ba outillage même au l'état kabolaka soutenir vraiment yango tosalaka ke pona ko effacer ba difficulté misusu outillage eza moins lelo zwilo zangi ezopesa pe pasi na bandeko ba pêcheur entre temps baza bato bakoki kobobola pe mboka mwa ndambo na part na bango. En tout cas soki chef de l'état ye moko alanda makambo oyo approche nana atala asola na ye nini oyo pe ya koki komona ekopesa ye mayele mosusu pasi biloko akoyeso eke liboso. En tout cas Congo mbato ozanesengo awa tokosenga kaka na ba autorité bayeba ko trouver solution na o etali domaine ya pêche po fleuve Congo etondi na bambisi ya ndenge na ndenge soki kaka ba bateau ya minene ya pêche ekiti na mboka Congo tokobosa na kolia ba vivre frais ekozala nde bio na bio pe ba biloko oyo ekotekama na talo ya se po etekamaka cher makasi po ko pêcher yango ezalaka na ba difficulté ebele boyoki. Esengo tondi ngai motema donc Clark Kololo ya koyeba eki bozalaki ebele liboso pour ce téléviseur na bino pour Rolanda Mag FM ya mokolo ya lelo oyo ngai na présenter yango pe surtout bo respecter rendez-vous na biso ndenge zalaka kaka tokuta na rapoto beta masolo yamboka na biso République démocratique du Congo kasi nake na ngambu ya Lukunga pona koyebisa bana Lukunga ki nazokende me kasi na tiki bino na numéro 932 numéro ya mama na biso Agnès Kabongombombo la lionne de Lukunga, le 9 qui bouge, le bérin rouge, maman Agnès Kabongombombo, numéro 932, bana Lukunga, nyoso, yewana zwabi, kizwa fei, koma yango, chango na poche, pe mokolo ya vote, qui nous voté, numéro 932, la lionne de Lukunga, le bérin rouge, le 9 qui bouge. Na kobi na suka ya Mag FM ya mokolo ya lelo, plaisir ezalaki epai na ngai ya koyeba eke bandeko mibali pe bandeko basi bazalaki wana pona kotenir nga compagnie et surtout po bozonga kitoko na banda kuna bino ya liboso to zalaki na sima ya kamera ezalaki Junior Santos Espiritu Santos o na binga kaye Junior Santos ya mibale to zalaki na montage sima make epai ya Francis Peta le père Kuzoma kombo na
yango wana Francis Peta le père Kuzo Maya zalaki na montage pe na régie finale tozalaki na notre directeur Gelore Mouyape topesi merci na papa na biso muto aboti bisonyo so muto apesi bisonyo so malamu muto o asali ki bino botalaka FM télévision le maître les patrons le numéro 1 de cette chaîne et il y a fondation Maloua maître Bilou Maloua Cléophas o alobaka motote akoki ko vanda yemoko na mokili oyo pe azala na esengo kasi bisonyo sokoza na esengo il faut ozana baninga lokola ngai donc Clark Kololo na zalaka na esengo tong na yebaka ke binu ba téléspectateur nanga bozalaka wana nakutana bino lobi botikala malamu.